nazui handicap na âge ya 3 ans. Alors ba parents nanga basalaki tout po naza aîné ya famille nanga, naza mwana liboso na baleki ebele o bazotala nga. Maintenant qui abandonné te pour papa nanga na maman nanga basalaki tout pour nanga na tamula même na babeki mena comment qui voir même qui pèse. Alors que handicap nazo ki en intérieur précisément en Équateur. Alors papa nanga lokwa zaki na ba moyen salaki tout ya ba Congo ba mekaki na mekaki okota ime malgré na pasaki na opération te pourtant on a zaki maladie donc ba parents na ba banda ko kundana nga na ba mabele pour misisa débrouiller pour à vivre ozomona neti ngai naza technicien na sala mo misala maboko pour na soutenir foyer nanga. Entre temps na pasaka bisika nyonso baninga na ngai bazotia mutunga pe pasaka précisément lokola ba bichi ba frontière na uti oyebiso tout à l'heure que na uti na frontière ya Luanda na diplôme soto zoki na sens ba ko kende ba université tato yo ke mais ngana yo tozu peut-être diplôme eskamoko okomona boy collègue nanga voisin nanga na ba moko mais azosala na poste moko boy ngana osala te. Pourquoi soki na tali bato ya ba 3e âge hein pour ngape na koti na côté wana mais normalement baza organisé baza na ba homme de veillard gouvernement zolé sabango ezana bato bazolé sabango ici de suite. Mais pourquoi pas biso pour nazana no handicapé na kompé na 3e âge. Kasivie na natonya wana posa bolingo bamelike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Yewana mutunabinu nga makasi émission nga makasi na yena mutu ndenge moko fils de l'homme Rodrigue Bouzito BZ votre humble serviteur on va présenter émission parole des handicapés le seul personne le seul chroniqueur qui parle des handicapés là sur YouTube c'est votre frère votre ami votre camarade le fils de l'homme Rodrigue Bouzito. Quand on appelle fils de l'homme c'est juste que je suis là pour servir d'autres personnes donc je suis comme le serviteur ya batu mususu. Alors toza awe papa na biso te kota la lelo nda kunaye tu peut-être ma solo comme d'habitude toza raté comme ça va découverte na biso na handicapé comme bika émission oh tu es mi handicapé on tu papa biso beka fonda caméra na ye pour te découvrir papa biso pe à se présenter. Bonjour papa. Bonjour. On se présenter. Bon nga papa Mboli Dieudonné. Voilà na vendera na katanda kunangai na bana na ngai. Tozala na bango place moko. Pardon, papa Dieudonné. Je sais pas si comme papa Dieudonné, papa Dieudonné tout quoi avancé, tu veux maman ma solo papa Dieudonné tout autant ndako parce que za tout ndako na déjà ba na pe oza bango wa. Papa Dieudonné ba là to kazava na bana. Non, na mwasi na ngai. Pe na bana na ngai, toza na bango esika moko. Oza bana combien? Bon, à peu près 8 enfants. Vraiment. Moi pas ça valide to handicapé. Moi c'est un handicapé. Ouais. Neto ana escamo. Ouais, bato ba bibu na kabino na bino, ba valide kabino na bino. Donc ce que na lobby 8 enfants ezaki na meki ba valide na moni on eta na nga na moni on na monaki alors tana ko finir na handicapé na moni que ça va. Donc c'est comme si que la supérieure peut ça penser za pito parler. Mingi toto zo bango. Tango moni ozana mwa ba activité oboti pe na ye tango komi na point de faiblesse alors azwinzela na ye alors na changé presque moi basi mingi alors
et ça les bien té. Donc tant on a mon que na joué handicapé à supporter tout ya malamu na ya mabe. C'est pourquoi na ndimi que to va na yi. Je suis pas bassé ba valide hein. Oui, desi netinga na bana na nga naza na mwana te wakoloba ke nga na ye toza tata moko mama moko. Non. Pona ba déception, pona ba makma donc naza na mwana na mama na ye, c'est ça. Vraiment c'est la vie, c'est la réalité vie, nous a toujours ba sous ou ba intérêt. Le lien handicapé mais qu'ils va faire na salaka ou ligno les aura bon. C'est la malédiction hein, surtout la malédiction. Toi vanter pendant papa Dieu donné, je suis sur histoire non plus moi pas Dieu donné handicapé na yo. Bana bon moi na toi qui me colo. Moi histoire mouké, tu étais soutenu na famille ou tu te négligeais. Moi histoire mouké. Bon histoire nanga eza moi makasi. Nga botamaki handicapé te, na botamaki comme mutu nyonso. Na zui handicap na âge à 3 ans. Alors, mes parents nanga basalaki tout po naza aîné ya famille nanga naza mwana liboso nana baleki ebele o bazotalanga maintenant ki abandonné te po papa nanga na maman nanga basalaki tout po nanga na tamula même na babeki mena komaki voir même qui pèse. Alors que handicap nazo ki en intérieur précisément en Équateur. Alors papa nanga lokwa azaki na ba moyen salaki tuto ya ba Congo bamekaki okota ime malgré na pasaki na opération te pourtant on a zwaki maladie donc ba parents na babanda ko kundana nunga na ba mabele po misisa ekangama te mais nazalaki tant to komaki ba Congo babaki a moyen ya ko sala opération ezate to pese ba appareil directement donc ba pianga ba appareil na bana otama appareil ka âge ya 3 ans to zongi Équateur Rebellion yé, moi et toya, ezate tokimaki par-ci par-là, alors moi el suna zonga ime pona ko changer ba prothèse ezala quitté. C'est pourquoi na komaki na niveau naza lelo oyo. Zabe ka polio ndenge ezaki na temps kala bongo to lobino histoire eza makasi. Ngaya ki jalousie et utaki côté à maman nanga. Alors quand babana na ko traiter ngai batu wana o basala nga mabe balandaki tina hôpital o babandaki ko traiter nga alors ba traitaki na médecin babandaki ko traiter nga abeta nga tonga mabe po apalaliser nga donc c'est pourquoi na yebisio que histoire eza mulai oui po famille nga papa nga mama nga babetela nga histoire ya vie na ngai mobimba. So bina expliquer bino eza mulai ki handicap nanga eza ki polio te ya ki jalousie ya côté ya mama nanga po mama nanga ki orpheline papa na ye na mama ne ba kufaki batika ke muke bébé ba bokoli na papa leki tanga bokoli muta bala ki libala bien eza ki mama nanga po ba bokoli ye muta bokoli bana na ye babali bien te bazui chance te mais mama nanga comme ya ki orpheline azui sens kobota botinga jalousie wana nde utaki côté wana po babebisa ngai c'est ça. OK vraiment papa dit l'histoire ça n'a pas vraiment tu vois que tu vis en famille tu vois dans ma bota on sait pas que d'autres personnes ça va ranquer contre moi nangai moi casse nangai ba nangai c'est juste que quand on sont dans une famille puis on sont ensemble hein, tu vas jalousie pas pambater soutenir moninga ça y est, azu malamu, féliciter, azu problème, consoler, c'est ça que tu devons vivre comme ça. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine, c'est pas bon vraiment. Je pense que tu as sur l'imbisa bangoto la kanda ba mtematile. Bon ngana tikali handicapé na kozana bango na kanda na motema nanga pourquoi? Po eko changer na rien. Eza lokola mutu abomeli o mwana, abomeli o mwasi, abomeli o papa. Ata okangeli kanda, au perdre des papa, au perdre mwasi, au perdre mwana. Alors c'est inutile donc bango nanzami na bango parmi bango ba musuna yambaka na ndako na ngai donc bango basalanga mabe bayake pa na ndako na ngai basenga nga au secours donc pesa bango la raison pour laquelle moi baya sikote po nga na voyage qui na sali 5 ans pembeni précisément na frontière ya Angola yango moni ke ba perdre ndako na ngame tazonta babanda ekoya na ndako na nga na banda yamba bango ese leki ata nazana kanda na kozonga sundingi na botamaki te donc na kanda ti wapi non
Vraiment, merci beaucoup, Papa de toi. Votre mission Bisso, un peu Simbote, Maman Noëlla, un peu Simbote, Maman Noëlla Manzambi, un peu Simbote, Maman Nicole Maboko Banki, Nicole Maboko Banki, Nicole Maboko Banki. Pour le soir, vous façon Maboko Banki. Donc, on est toujours Ezalaka. Puis Mbote Ming, sous vraiment la maman Jetou, qui ne sait là. Moi, ça pas entraînant, c'est la carte, pas entraînement Jetou, non, c'est la carte Bino, non, c'est la carte Bino vraiment. Et ça a plaisir, ma casse vraiment. Mon encouragement. Juste, je vous dis que nous avons besoin de valoriser notre vie dans les handicapés dans les biso. Il y a YouTube, dans la chaîne Maman Sylvie, Luke on handicapé, on passe à Asben. Toi, pour toi, Asben Maman Sylvie, la TV. Tout le monde Sylvie na YouTube. Alors quand tu regardes YouTube, tout le monde regarde la TV. La TV, il y a des chaînes TNT locales. Les missions au niveau local, pays à Malam, peut-être si pas de soutien, peu de choses au niveau gouvernement. Il y a des organisations mobiles handicapées. Aspect mobile handicapé. Donc le soutien moutonio surtout. Structure na biso beka et soutien moutonio surtout. Abo ça à soutenir. Émission biso pour les handicapés. N'hésitez pas à contacter Bisso. Mon numéro c'est plus 243 82 45 45. C'est mon numéro. Facilement, Facebook, WhatsApp. Facebook, Rodrigue Bouzit BZ. Vous aurez facilement. Toi, avancez pas des données. Pas des données. Vie handicapée. Depuis qu'on y a dernier, ils ont vu ma souffrance, tu vu ma. C'est quoi rapport à. C'est quoi d'accord. Ouais, la vie de tout botama déjà. Ok, bon, vie handicapée. Normalement, ils ont souffrance. Ils sont souffrants pour tous les handicapés. Mais tokesani ba catégorie, tokesani raisonnement, tokesani façon ya kovanda. Mutu aza na façon yo azo débrouiller pour à vivre. Ozomona neti ngai naza technicien, nasala mwa misala maboko pour na soutenir foyer nanga entre-temps. Na pasaka bisika nyonso baninga na ngai bazotia mutunga pe pasaka précisément lokola ba bichi ba frontière na uti episode tout à l'heure que na uti na frontière ya Luanda na précisément na Lufu do nazala kuna tango naza kuna misala na osala nazo soutenir ndako nazuma quelque chose na tindeli bango nazuma quelque chose na tindeli bango donc wana ezali selon mayel nanga mais exact oza na souffrance. Souffrance moni donc traitement, vie sociale, donc conditions handicapées, conditions ya ko vivre eza un peu difficile. Nakasi botambolaka. Bomona baninga musu ba frappaka par-ci par-là. Baninga mususu azana mwa kwemo ko bo azosenga ba mususu azotambola partout. Donc eza souffrant. Toza organisé té. Bon neti biso tozana batu ebele obayekole neti ngai eloko tozanga peut-être matériel nde nazalea matériel ezati msanini naza électronicien entre-temps na mécanicien omoni ba oyo nyonso nga mutu nazo monter ba vélo oyo navandi oyo bamsu yango wana kuna ezanga mutu nazo monter yango mais matériel eza insuffisant donc ezo senga na bato baza na bonne foi. Il y a que soutenir na matériel. C'est ça. Façon de vivre. Mais vivement, il y a des handicapés qui sont souffrants. Vraiment, je trouve que Papa Bilon, vous avez des dons. Vous avez mis ça là, vous avez des opportunités. Mais valide, vous avez des mais ça c'est la même chose. Bon, et ça l'a passé. Pour Yonanga, tu vendis dans bas de l'école. Bisognoso. Tu as des matières n'engue moko. Ozomona, il y a des fois, tu silisi, tu as diplôme. So tu as un sens à l'université, tu as yoke, mais ngana yo tu as peut-être diplôme eskamoko. Okomona boy, ah, collègue nanga, voisin nanga na ba moko. Mais azo sala na poste moko boy, ngana osala te. Ozomona. Donc eloko wana to monaka on dirait mboka na biso eza na justice moko boy. Ozomona. Donc yango ponanga selonga namona ka mboka eza na injustice. Comment se fait-il na ba porte à magasin crier à koti a sombi eloko po abima na porte eza na mutu aza na zo kata facture mais place wana handicapé ko vana ne na vandi bo mutu asombi kuna ke na comptoir asali makamune tango azobima
akomi epa na nga na kateli facture ake eza musala moko grave so constamment même entreprise ne toi même ba kini marché comme belé ba supermarché comme belé so maman soit bien place wana pour arriver ko recevoir mususu teto ndeni bon na yebite c'est pourquoi na lobby ke mboka na biso et yebi ko organiser biso te ceux qui mboka reconnaître binoté est-ce que étranger ou ton sera à reconnaître bino à reconnaître te pour reconnaître nga d'abord il faut amona yonde konanga nano ndenge nini oza ko entretenir nga alors mutako utalibana nde akolanda ngo mais yo tango zo saboter nga donc ye pona ye ko sala nini e ko apporter nini po yonde konanga ne to vandebo ozo kipenga te siko muto abuti libanda okipenga nene okipete akolanda yo alors po akipenga fo mona ke ndeko na ye d'abord nano azotie na place na ye. Alors, c'est ça. Vraiment, c'est ça la vérité. Nous sommes toujours handicapés, basés à Kanda Makasi. Franchement, papa soit handicapé à Kanda Makasi. Il y a une injustice, il y a un cas de Mboka. Mais comment ça fait-il, moi, Rodrigue, je suis là, je suis valide. J'ai un handicapé qui est plus que moi, mais peut-être plus que moi. Parce que Ngandi Mamou, tout le temps, Ngandi Makemtali, Kingaye, Ngandi Maka, na complexité, sur les Kingaye, c'est ça. Ils sont là, Bazali. Bien tu t'es handicapé dans une équipe. Tu t'es bango, licencié Bazali. Est-ce qu'on a un sala? Si tu es handicapé, sala ngo. N'a pas handicapé chez ça, sala qu'on a un sala. Au moins qu'il y a hier ou arrivé te. Mais ça me doit peut-être qu'on s'appelle qui trop plus qu'un dans un sala. Ça va don. Pas opportunité. Ben ba grâce on dit ma pessi bango. Mais tu découvrir un autre. Il y a un Fachi Béton. Ça m'a le compte de Michel. Tu découvrir un autre. Et maman Irène. Tu découvrir le handicapé. Mais c'est une opportunité grâce à Wana. Et si c'est un résultat, wapi. Vous avez une valeur mingi. Viol, vous avez une valeur. Criminologie, vous avez une valeur. Donc tout ce qui est mauvais, tout ce qui est un peu bien là, vous avez une valeur. Vous avez une publicité, la télévision, tout ça, tout le bélango, déplacé, orphelin, veuve, tout le bélango sur tout wana. Handicapé, tout le bélango jour nini. C'est des personnes comme nous aussi. D'ailleurs, violer mon handicapé, moi, quelque part, respecter. Non, tu vois, pour ça, vous valorisez mon handicapé. Je ne porte pas mon handicapé. Je suis valide. Et puis, c'est ça m'étonne. À chaque fois, il y a un handicapé même. Le chef est là, c'est invalide. Mais vous êtes là, vous pensez bien que les valides va travailler comme ses doigts pour les handicapés. Vous le pensez très bien. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce que tu as mon toit, il n'y a pas de mouninga. Dans cette société, tu as handicapé, non. Pas pour ça vélo, pour ça bilamba, pour ça le son, il n'y a pas de déconner. Mais yo, je suis mort, tu as entre parenthèses, batini muto sa biloko ya bato ya éruption volcanique na Goma, avec biloko kuna vivre. Elle est trop nango. Takindoki Kinshasa, Congo Makambu, papa Molia. Donc, en te tourner, il y a pas si la Goma, en te tourner, c'est que il y a ça invalide, à diriger, handicapé, si dans bongo. Combien? Oh, ça, bien ça, par moto, ça, combien l'os, tout encore. C'est-à-dire que c'est un esprit que le valide, ça non pas handicapé. Non pas là, pour les handicapés. Non plus. Il faut que tu sois handicapé. Mais il y a mingi à Kinshasa. Mais tu peux être handicapé, il fallait que tu là quelque part. Parce que marcher ça est bien à Kinshasa. Par-ci par-là. Au moins qu'il marche ça. Papa peut s'y demander bien. Place où on a besoin de la sécurité. Par contre, papier, pourquoi pas qu'on soit bango ça va me saler. Il n'y a pas de nécessité. Place moto secrétaire avant moto sa réception avant du wana. Tant tu peux quoi. Quitte mort avant du wana. Entreprise avant na quitte ni wana. Na 18h à 6h zone ndakona ma benye wana. On va parler des handicapés jusqu'à ce que l'autorité bogoyo comme handicapé peut agir. Bon réagir. C'est ça que notre souhait. Maman s'il va passer opportunité un chien juste pour les handicapés. Handicapés sont lamba et moi ça sont lamba qu'on les rend valide. Na liable handicapé mingi. Mais il y a comment handicapé ba lambaka. Ba le boko. On les rend valide. Invalide est là. L'enfant de 12 ans, il ne s'est même pas préparé. Il ne s'est même pas préparé. Il est là, juste un WhatsApp, juste un Facebook, tous ces trucs-là, mais pour préparer, elle n'arrive pas à préparer. Mais moi handicapé, ou bien handicapé, on lambe, vous savez que oui, elle lambe.
Donc c'est un peu ça. Juste comprenez, nous sommes dans le parc où ils ont belé, ils ont marqué les années, ils ont belé, ils comprendre. Peut-être ça des missions là où ils sont handicapés vivent, donc ce n'est que ça. Alors c'est ça tout pour ça. Vous valoriser les handicapés. Nous parlerons des handicapés jusqu'à la fin et nous avons besoin que Boyoka handicapé papa. Mais ça je ne peux lancer votre autorité mboka. Déjà négligé, va coster la binoté. Mon fils, ba message eza ebelé. Je pense que au sociali ba mission na handicapé moi mingi. Ba si ba lancer déjà ba message. Donc simplement on a za kolobeza ou kana zo compléter. Pour c'est kenda. Donc problème eza que ba valoriser biso. Tous à la peine à valeur. Bayebake tozana ba to oyo biso to koki kosunga. Pourquoi soki na tali bato ya ba troisième âge hein ponga pe na koti na côté wana mais normalement baza organisé baza na ba homme de veillard gouvernement zolé sabango ezana bato bazolé sabango ici de suite mais pourquoi pas biso pona zana no handicapé na kompe na troisième âge. Sikoyo finalité nanga et si l'autre que naza organisé te gouvernement mboka nanga organisé ngate côté handicap nanga ba organiser ngote troisième âge nanga ba organiser ngote alors to suka wapi. Donc c'est ça baluka moyen ya koyeba bandicapé oui tozolo bakaka bandicapé mais na kati ya bandicapé ezape na bandicapé oyo baza suna force te ya kosala oyo basi bakoti na troisième âge force ezate. Donc otali nanu côté wana toza déjà na deux catégories to ali soupe na bandicapé visuel aza handicapé azomona te ozomona alors tozo vanda kanengo wana siko sora mutu ndenge wana oyo azomona te nani mutu akoki ko prendre soin na ye eza toujours ba konzamboka na biso bato a bonne volonté bato mawa. C'est ça eloko oyo ngana koko bakisa eza yango que bayebake bazana bandeko na bango bana na bango ba papa na bango oyo bango bakoki kosunga bamsu bazana no trop jeune bamsu basi bakoli bazana moyen te ya kosala. Donc sengeli gouvernement atia misu pona kotala ba situation c'est tout. Gouvernement tia misu pour ba handicapé. Parce que les handicapés sont insuffisants, mais ils sont bien à Kinshasa. Dans la province, surtout le Bakoto Pété. Je ne sais pas si à l'intérieur, il y a des centres des handicapés. Là, je ne sais pas moi. Mais à Kinshasa, si on a un centre, il y a l'école de communauté. Il y a un centre, il y a Mbushi, il y a Sepromefa, il y a Kitambo, il y a Njili, il y a Funa. C'est un centre, ce qui est moins belé. Donc, na Kingabwa, oui, na Kingabwa. Ça dit, si on a une situation à centre en gros. Oui, oui. Ah, na Kasavubu, pembeni ya Zando. Donc, si tu as une condition, il y a un centre en gros, mais ça passe. Ça passe. Pour réhabiliter le centre, peut-être handicapé, le centre. Papa, soulever un très important. Il y a des handicapés qui sont de troisième âge déjà. Est-ce que ça a pris en charge comme de personnes de quoi? D'évaluer le troisième âge? C'est une question vraiment à savoir comment on peut répondre à ça. C'est-à-dire qu'il y a des handicapés. Elle a le troisième âge. Mais elle a considéré comme valide le troisième âge. Pourquoi? Chemin. Alors, ouais, question de se poser, mais il y a difficile de répondre, il y a une réponse, on ne sait pas. C'est facile. C'est facile. Il y a beau construire un centre de vieillards pour valider, pourquoi pas pour les handicapés aussi? Pourquoi pas? Parce que le monde a un centre où il y a un centre où il y a des colis déjà pour les soutenir. Très important. Alors, tout le monde fait presque un souk à papa. Pour les handicapés, je ne sais pas si c'est Ming ba negija bango, ming ba finga bango. Isa ko bilonde ngani. Omoni ko finga netinga tomi obetanga ki ofinga nga. Oyebi ko finga e dérangeaka. Obi tango do finga nga tango na ko senga yo. Oyebi eloko nini nazo passer na motema.
nini oyo nazokanisa ke soki naalaki lokola ye alingaki afinga nga te eta na nga yango azofinga ngai omoni etushaka makasi na kati ya motema. Alors lokola nzambe asala secret ke toyeba mitema bato te, c'est pourquoi yo kofinga no kaka omoni yango eleki kaka ndenge wana, me ngai moto yo fingi soki natali peut-être betide fête na nga ezalaki ke nazala ndenge wana te, yo fingi nga oyebi nazo raisonner nini. Kanda mukuse kanda mukuse eutaka na raisonnement to me olo balanga ezate nakei me obandi kofinga ngai po etananga mboka eneglize nga po natangi na yebi o na yebi soki mboka ezwaki nga considération na koya osenga te na kosala na yebi me lokola mboka eza eneglize nga donc esengeli siko po na vivre fo na senga ozomona metangu yo finginga na bandi ko penser biloko wana ekopesa kanda ngano tokoyokana te so na motema mokuse ekokoma na za tato o ata mwana beki akobeto beki azana zeta kokobeta. C'est pourquoi bolobaka bandika pe bala kanda te kande utaka na raisonnement azomona ke ngape na zabo na za na capacité ya kozala ndenge azali mais mboka ezo négliger nga alors il faut pesa kanda. C'est ça. Vraiment, tu éviter qu'on finisse bon handicapé, tu évites, mais juste encourager. Bon, soit c'est aux angotés, aux angotés, soit c'est au PC, juste pour soutenir des gens handicapés et vraiment malade vraiment. Papa tout le monde presque na souka émission na biso, message ne souko passé na bateau soit za porte bande émission na yo, baza li bana mboka na biso. Bon, on peut considérer bino makasi que bato pays na bino moko, ba considérer bino te message ne ko passer pour na bango. Oui, bon, message ezake bande ko baza li bana mboka. Tosi tomoni mwa ba makambo ebele ba considéraka biso koleka ba o toza na bango sur place o bazomona souffrance na biso kovanda na biso kolia na biso mais bango baza libanda mboka ba considéraka biso ba bosa na biso te ba continuer ko considérer biso ba po ete ya ba o toza na bango sur place gouvernement et considérer biso to comme na gouvernement sika fati coup de chapeau nano apesi biso ministère malgré moi ba mikakatano zali par-ci par-là Nzambe asunga ye alongola idée na mutu te peut-être à partir eloko ya sali to kozala considérer ba on a considéré Fati Beto. Je pense bien à cette émission mon corps na papa Jean alors baki Fati baza na posa ke yuna ba bokutana face à face no benga ba valide na stade de martyr no benga ba valide le discours na yo benga ba handicapé nyonso Kinshasa et ça va pour les encourager pour ça bon ezali nini vraiment merci beaucoup papa de donner de émission ndako na yo merci beaucoup de notre tour dans l'émission oh to s'abonner massivement tout ça bon au prochain numéro bye Sylvia kaya mamaye Islera lobinga na YouTube tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bobo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na katia Sylvie Mode TV bolandanga bien Sylvie Mode TV ba oyo bazana bosui ba oyo bazana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap mais TV na bango yango chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.